congodialogue.com www Congo Masolo Congo Solo là.com kitoko Bobby Ronaldinho le King is back bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission www.congodialogue mbote lisusu bandeko langa na bandeko oyangai tokutani ndenge tomesana kokutana biso na bino lelo toza vendredi mokolo ba 6 ya Genève et bandi pona kosala appel de fonds pona kosunga bamboka oyo baza na makambo ya crise humanitaire. Mais na kati wana batangaki Syrie, batangi Yemen, batangi RDC. Eloko oyo Kinshasa basepeli nango te balobi basosier bango na bamboka oyo eza na crise ya koleka. Yango pelobi totunaki mituna na Freddy Kita oyo alobaki na ye passé na ye za tellement récent que elle moko il faut koyoka soni. Dès que vous avez excellence, ok, vous avez la hygiène, Jomi Dongala combien de fois? Parce qu'à travers Yende ou Yeban, voilà où il a tout le bâti. Et dans la Makambu, oh, on a tout qui n'a lobby, les lona Ituri. Botindi combien? Nakasai après Makambu, comme on a ça, Botindi combien? Naloba Makambu ya Jera, Botinda combien? Na Beni, Bozotinda combien? Na Fizi Baraka. Bozotinda combien? Donc, les gens bandeko bako vivre très difficilement. Yango na lobaki na bandeko nanga. Na lobi na wuti prison. Le moment que j'ai passé na prison ya Makala. Na yeko découvrir ba makamusus. Okoputa mutu likolo ya 50 000 francs. 50 000 francs et à moins de 35 $. Avant na boloko wana parce que azana ngote. Moya bimeza tena na ofutela ye. Na moni mwana moko papa na ye akenda, mama na ye akenda, webi ezana baboti mususu bazanga ba irresponsable, babota kalokola banyoka, aboti asundoli akei. Mwana wana azo vivre na koko na ye ya 85 ans. Bakanga mwana wana si lelo mwana wana azozanga 200 000 francs ya kofuta pour kabima azana visite te azana nekote mutu moko ta ya kotala ye azo vivre nenga azotala mutu moko peut-être ayokeli mao soit vungure un jeune garçon de 18 ans abandaki ko se débrouiller pour la année préparatoire na ye na ista bakangi tout est arrêté. Natuni ozaji okena kotanga qui supportait tes études alobi nazana libanais moko afuta kanga 30 $ par mois na me makaba carton niveau ya pasi tozana niveau ya pasi yango bande konangai tolobela Congo tolobela RDC to défendre ba Congolais. Et ça là, moins compliqué, et ça la passe. Mais je pense que Ata Komboula et Kobeka, Ata Moï, Yamakasi, Ata Mopé, on défendra ces pays. Les autres, comme on a un débat, et comme il va, machine à voter, et comme il toque, aux hommes qui ont distraction, ils ont distraction. Le vrai problème, et que veut le peuple, que demande le peuple? Mais ceux qui se retrouvent, bango bazakona te finga baninga. Yango na lobaki na gouvernement ya vie Chibas. Na lobi vie Chibas. Hein? Depuis que ozawa na possible ça l'évaluation ya que avant bino. O ozala qui ko critiquer. Est-ce que les bornes, les limites et bouger tous les akandengwa? Ceux qui sont endengwa alors, pourquoi faire la politique? Il fallait démissionner. Yango combien aller? Bako bazo senga. Chiba a démissionné. Bako balobite olenga ko ya démissionné. Balobaki bako ya nzela moko bako panzana zela sambu. C'est compliqué. Lelo bande kolanga
nalobaki tangu ya incarcération nanga eloko moko yaki kosekue moral nanga, c'est seulement l'accident de mes enfants. Parce que je me dis ngande mutu na pona nzela nanga ngai pona uta na ekolo oyo balobaka mwana kobela mboka ye kobela tolobela nani tolobela mabele parce que mabele soki ekufi tokobota mosusu te mais mwana tokoki kobota mosusu ngande mutu na pona nzela wana. Mais pendant que j'étais là, pendant que nanu na sambi te bakoti ata na fonte eza bis transco kolanda mutuka ya bana nanga parce que ma voiture, cette voiture là est connue, ba exterminer bana tout bakeni botala eta lobi na kitaki na la police bisika mutuka ezali nake kosala constat ya kotala gravité bozomona ba airbag nyonso mibale elashaki okomi tuna soki bato babimaki vivant to babimaki vivant te. Mais ndenge tokoloba boye personne qui nakena la police natuni papa nani oh voilà chauffeur ayaki tontandaki ye omoni bango baza assuré ainsi de suite mutu akosala accident botiki en liberté parce que baza assuré. Quand on est assuré on a droit de tuer tout le monde, c'est ça l'assurance. Oh mon eza bis à l'état, oui bis à l'état bazotiango na nzela pour régler des comptes politiques. Et comme ya bakaporoa ya kosala makambo ndenge bolingi yango na prometaki bango na lobi je suivrai ce dossier jusqu'au bout. Ya liboso il faut nayeba est-ce que ça accident normal to eza koluka mutu na ngai nde balingi baloba mo oyo tozokoka yango te to se rabattre. Et pendant ce temps ngai naza incarcéré bamusu bazofinga na media bamusu bazoloba bamusu comme bayebi que naza na position ya kosala te ya koloba te. Heureusement bakutanaki na la multitude et la majorité des Congolais. On a lobaki na bino lobi réponse ekomi kaka moko: Père pardonne-les car ils ne savent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils font. Tata limbisa bango po bazali koyeba te maeba koloba to maeba kosala. Et total à Congo en face. J'ai montré aux gens comment l'unité est à la côté à la journaliste à la Congo na Kinshasa parce qu'à son temps, tant que vous allez ko inquiéter biso, tant que vous allez ko kanga biso, dès que problème est venu, wana te makambo Eliezer waneza makambo sensible ezo utali kolo. Mais awa nous avons constaté la mobilisation. Il y a un journaliste dans ce dossier. Je ne cesse de dire merci à tout le monde. Merci à Bande Konangai, tout. Bayamba Kinga na prison, encore une fois de plus. Vous avez belé dans le biso qui n'a tangi bat. N'a pas frustré par monsieur. Merci à la journaliste Nyon sur Kinshasa, paye à Congo Mobimba. Merci à la bandima qui instruction ya que bino question à Eliezer pas aborder yango te. Bon mec à kolobe yango te. Ouais. C'est de votre droit. Mais il y a des informations qui s'imposent. Merci na diaspora Mobimba. Kobanda Brazzaville. Angola. Mokili Mobimba. Je dois vous dire merci. Mais avec un conseil, nous allons regarder de l'avant. Pour maquiller la cima, ce qui est au Balouki, et cause à la madame, total à Liboso. Total la situation en cannabis. Parce que ceux qui ont eu conscience ou en athée, on va léguer un Congo à une difficulté, un problème à nos enfants. Merci. Merci d'abandonner Konanga ya Bassi, toute la presse confondue. Je dois vous dire merci. Ndeko Cap, Makambo informatique.
Mbote maman. Mbote oui. Oui, tout le monde nous sous mbala ya misat mais émission surtout comme moi. Awa tozawa puis au ben c'est pour na nini et puis ya nini ya sika au mena to koma. Awa tozana siège na biso, tozana bureau na biso, place Tokomi. To bengi bino ko tozana. Place Tokomi bureau ya nini expliquer ba ko ba yeba. Ramener na ba ko na bande. OK. Boto quel bosso. Biso toza cap eza entreprise informatique. Il y a la création de site, création d'application Android. Tout ça c'est un service, c'est-à-dire c'est un service, la formation. Le service na biso ezali création, il y a un site internet, il y a une application Android pour les individus ou encore la société, la entreprise. La formation na biso c'est pour les cadre, c'est-à-dire tous les policiers pour les kani pour ça la site internet. Alors ça la site internet pour la yemoko. Alors ça la site internet pour l'entreprise et tout la demande oyo à construire kozwa. Ce qu'on a un bureau na biso, tous en 12e rue résidentielle numéro 309 na avenue Frésias. Les bureaux na biso et tous en cadre moko ya bien, les entreprises internationales quand même, c'est-à-dire cadre ma condition nous se réunis pour la formation na biso pe ça manandenga bien pe ba service na biso ça de manandenga ya kitoko. So le numéro de contact des amis. Numéro na biso kaka wana échangeate. Numéro na biso eza 089 40 33 970. Benga biso na numéro wana to kosala le site ya kitoko, pe to kosala le site ya bonne qualité na tango muke ya pamba. OK, formation na biso comme toujours eza ya 2 semaines. Deuxième promotion déjà c'est aussi la awa lundi tozo banda formation sous ezo banda le 16 avril 2018 et du 16 au 28. Formation sous ezo banda il y a des modules kaka ya site internet et il y a application Android. La bande connaît se s'informer pour les 16 les 16 avril donc lundi. C'est lundi ici formation ezo banda lundi le 16. OK, oyo ezali formation professionnelle. Yaka koyekola musala, yaka koyekola ozala indépendant parce que ba connaissance au acquérir awa et ko permettre yo. Osala ba site pona yo moko, osala ba site pona ba client na yo donc tozo pesa mutu mayela komisa lela musala na yeye moko ya créer entreprise na yeye moko. Na sima nango bande kona ngai ba oyo ba yaki ko ya mabiso. Le lendemain, il a sorti Nabiso la prison. Voilà comment est notre bureau. Yambi yo papa. To yambi yo vraiment na esengo nyoso. Bako yo te.
Tosanga papa. Bakozwa yo te papa. Bakomata bakita tozana bango. Ana bena to sepeli fo biso ba wewa. Aumela pena continuer na musana ya le maté. Toleli fo. Nous sommes au siège, devant le siège du magazine Tokomi-Wapi, ici sur l'avenue Itaga, dans la commune de Kinshasa. Nous voulons tout simplement informer la presse, tout comme l'opinion, nationale comme internationale, que nous saluons la libération de notre confrère Eliezer Tamboué, depuis hier sous le coup de 17h30 heure de Kinshasa. Et nous avons encouragé tous ceux-là qui ont mené des démarches, surtout la presse de Kinshasa. Et pour ça, il n'y a pas d'autres déclarations à faire. Nous vous convions, vous comme toute l'opinion, à une grande conférence de presse qui sera animée par des confrères. Ce sera les samedis au siège de la cage. Vous le connaissez, c'est au niveau de la commune de la Gombe. Et nous allons vous donner tous les détails là-dessus en ce qui concerne l'issue de l'affaire. Donc pour le moment, pas de grandes annonces. Sinon, c'est la conférence de presse qui sera tenu le samedi prochain. Bandeko topesino bino merci. Awa tozana avenue Itaga na commune ya Kisasa na siège ya magazine Tokomi-Wapi ndeko Eliezer yeyo na kombo ya bandeko baso bapandisango pe bandeko ya opinion o basungaki biso po ete ndeko Eliezer azwa bongo liberté topesi bino merci. Alors makambo ko lobezate eza obeke tokosala conférence de presse ya kafu et kozala samedi na siège ya Akage et pas ndeko Georges Kapiamba yango tu convier bandeko nyoso bapandisango samedi na 9h na siège ya Akage bandeko bakoloba bokomona bango pona to expliquer bino démarche yango ezali ndenge nini pe issue na o etikali ekozala ndenge na baso to pesi bino matondi mingi toyambaki visite ya bato ebele awa il faut topesa merci na Frank Diongo Shamba po bametre wana bokomona baye baza ba militant ya MLP bango pe bazaki na makala bamusu bozomona ba o batiaka maboko na basi mais quel que soit ça bakolemba te. Merci beaucoup. Merci la président Jean-Claude Mouyambo. Ceux qui n'ont pas ni botang, ça va frustrer les gens. Merci bande Kolangai, Nalingaki, tu as changé moi mouké, Natongo Alilo, Tosolo Lana Owana, parce que ils en ont ébélé ba yokaki likambo accident ya ban ba mona kini imase ba yokaki sesango yango tokitaki totala tosala constat tokutana na ba to kokaki kokutana na bango en attendant que les processus continuent. Mboka ceux qui ont l'allé éviter ceux qui tongo kotana ceux qui tongo etani obimi ont évité ceux qui ont kozonga ndako le pays de l'incertitude et qui nous a mis là. Merci. Boutique à la branchée. Tout le monde. CongoDialogue.com CongoDialogue.com